Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. La boy, passe pas boy à Paris. Et ça quand moi ça boy la poto. Maman encore mi bali va la poto, tu vas se faire mon milikit. Mi bali va ça ouais. Azu Masasi kalikile. Maman na Jonathan kalikile. Tosika kaka moi ça kitoko. Moi ça kitoko. Masasi kalikile. Masasi kalikile. Je connais bandalou on est tombé jamais na faire bandal. On a la kasavu te moi la yolote. On a fait bandal. On a fait bandal. So sali baje. Odi. So cha na ocha. So sali baje ondi. Mokolonda yebini ni bako sala kana mwana mokie. Mokolonda yebini ni bako sala kana mwana mokie. Déjà ma famille n'a pas beaucoup de camote. Maman n'a pas dit ça. Maman n'a pas maman bangwa fingi. Abenginga ebisinga Mervin. Maman n'a pas abandé même pas kolobisanga. Abi Mervin mais ozando kito nini. Moi na mobali basaka projet na famille awa. Kendo zawana ozaka avant kuna bana mama TikTok maman. Avant kutu na bana mama TikTok et loko ezate merveilleux yo katena moi mobali yo ozo keleti na suka Tunisie susu okoteka poto ata yo moko merveille na bi mama non nazo yo quand même pas maman biso nazo quand même pas papa nanga mais yo liani lelo oteleka zemina nangote otata bana na ote c'est ta maman qui prend des décisions kozo maman quand je faisais live na ko quitter dans na moni voice sa maman na ndawe bisa mwana e mama de moi ata muta zaka mabe na de waze attendez dans mon bouteille sur la scène maman imagine vous bino bat bo condamner à siko to construire histoire hein pour maman na esi alobi on a ba audio y a plus rien à cacher. Orlevine jusqu'aujourd'hui moi si moko ko sala ngote et puis yo papa Olivier ba ke yo pena ke chona na pension alimentaire bino mibali na yo ke soumaraté jamais de la vie. Papa Olivier ce qui bat bolan dans live ba me melo message na ko ke la bino soumaraté au moins depuis Olivier a na 1 mois les lois comme il a 6 ans yeba que juge a resengo mbongo il y a 1 mois 6 ans na ko ke le sou mutu mawati parce que boza bandoki et bino ba boloba ke nzambe asala non na tika ki nzambe asala pona ki zenga papa Olivier si les 6 ans il vit à l'aise, c'est comme s'il n'a pas les enfants. N'a jamais pension alimentaire, rien du tout. N'a beaucoup la Olivier n'a mangé dit que non. Oyo et comment qui est commis, il fait sa vie, na osa la vie nanga, moi na nanga azenga, aroboko ama nyoso na osala Olivier na osanga lipate. Na boko la moi nanga, mais yo papa Olivier bango. De 1 mois, 6 ans, yo pense que contre la pension alimentaire, na ko ke sou mutu ma tema eza ngambung. Mutema malamu nanga o eza mabe bozala mitema malamu te eza na mwasi moko te awa akoki kosala makambo nga na sali oboko la mwana yo moko eputa na poto mboka mundele ato wangani zemi bako juge ko exiger yo osala test ADN batala so mwana nza yo soki mwana nza yo yeba ko refuta na pension alimentaire de 1 mois à 6 ans tout j'ai plus nako mutema na komi nango non jamais et ayeko ebisa Nebite so checking la kisi, nebite so checking la kisi maman, nebite so checking la kisi, nebite so na kisi, nebite. Je ne sais pas, c'est danine parce que Dieu m'a montré mais nabando kamawa. Nzaba la kisi ngame nabando kamawa. Mawa eza ngambu yaya, mawa eza ngambu mama. Bali boy.
osali nyonso omwati akosala nalobi namona makambo ya boye te nga nayebi mobali même kama oyoka mwasi so alingi ye nyonso esalamaka nango osali boye nyonso esalamaka mais pourquoi aza boye je comprends pas nabi mais azalaki boye te na Congo je me dis aussi peut-être na Congo tozali bana mike on se voyait boye mpe bolingo ya Congo non qu'est-ce qui se passe avec toi pourquoi oza boye nanga nasali eloko mabe naza mabe mama côté propreté koloba te mama mwasi atonda basavoir naza propreté yebisanga mwasi atiaka mai soki asubi eloko nini esala boye ou bien oza na problème tokende komona badocteur basalisa yo parce que mobali akokozala boye te la caillou te nga caillou na yo komatela mwasi même pas ezaka ba seconde ou ezaka ba minute ezaka ba seconde ou bien ezaka minute boye bisanga parce que na seconde na yebi nanga nde ba jusaka te na mwana mobali oyo ba jusaka nde nini na yebi te bandeko depuis Tunisie na yebi te comment jouir ba jusaka nde nini na yebi te na yebi nde ni ba jusaka te na yebi nanga te akomatela yo boye seconde so pas matelo bongo fo ye moko misimba bandeko ngata na simbi ata na fibi ata na salini eloko te po ya matela yo ya yoki posa ye moko nde fo misimba bandeko depuis Tunisie mama depuis Tunisie ye moko misimbi ngata na sali ndenge nini bandeko ata na sali ndenge nini eloko te boza na bloqué sérieuse na fandi non c'est na mobali na ekota la yo 8h na ye pona ni makambo boye et salama et ça normal te et puis muta salate ba misala kayo bebi sara mibali mikongo muta salate akenda kayo te eloko te mbe akosala seconde et puis ata deuxième coup pour yo mwasi au sepela exacte maman na ko benga taper un côté demi parce que je sais pas comment jouer a commis faut misimba tu m'as parlé maman faut misimba ami simbi ye moko ndako zo posa ayeko sala maman depuis na kenda Tunisie wana soka bimananga eleki 5 fois te maman eleki 5 fois te tinga mon avis on a problème ni na banti ko lela aya banti ko lela abanto fuka melanga alobi mervi na ebité soki bandoke famille nanga maman na biso zolanda nga tiawa alingi te vina nga bonga mervi ko sundolanga te mervi ko sundolanga te mervi ko sundolanga te mervi abanti ko lela na bi papa ata yo moko na ina fa na mobali na za fi moko na zaka moi maman depuis 2018 na bado tinda $400 chaque fin du mois. Il y a social maman, je ne travaille même pas. Il y a social, na ma $300 bando pesanga na mwana. Donc j'étais peut-être pas 1000 et quelques. $1000 il y a pas mal, non, là $400, non, tu as $700. Je l'envoie tous les fins du mois. Na yo kanisa mbongo, tant to koksi mbongo, poto somba biloko andaku, moi mbetu, moi un TV, moi tablet, to na yo tinele suko en express $1000, to zwinini, na yo tinele sumbongo a garantie. Kaka na social nanga, na mukanda nanga tina bana. Na mwana nanga donc famille nanga oboza botalanga soki bo nyoso boyoka lelo boko sekanga c'est pas de problème et comme nango déjà c'est pas grave nzambe ndasalaka nzambe ndafutaka bato na ko tinele boyebi na garantie na Congo pona opesa garantie basenga ba 7 mois ba 6 mois nazwi mbongo kaka na ndamu namu nakangisaki wana na pesi mama oyo liani yo lelo o babenganaki yo na ndako balingi yo même pas aye kozwa ndako akei azwi ndako afandi mama depuis imaginez-vous depuis 2018 maman chaque fin du mois aosalate aotire ici atangi kuna aye babengani na ndako nazoli ndako na mbongo pasi aotanga te eloko te chaque fin du mois yaya nasalaka te je travaille pas mais quand muke on azalaki nango j'envoyais pour futa ndako et comme ok 5 mois nabi mais moi je travaille pas nazwi na mukanda te Olivine, on a une situation et tout. Il y a aussi si classe na réussi. Comment tu sais quoi yo? On doit se salater. Quand on a fait notre tindaka, bon. Mais yo liani lelo,
Otala zemina na ngote, otata bana na ote. C'est ta maman qui prend des décisions. Quand je faisais live na kokite dans na moni voix sa maman nanda ebisa mwana e mama de moi. Ata muta zaka mabe, ata muta zaka mabe na de wate. Attendez, dans mon abouté sur la scène, attendez. Pardon? Moi, je ne regrette pas. Pourquoi ça kinga? Mais puissance à boy. Moi, ça aussi, au télématé. Au conseil, on le voit que dans le bas, la Tunisie. Respect. Ah? Au moins, mon respect. Au bas qui a la Tunisie, et je m'en fous. Yo quand même. Ok. Oh, ça va, oui. Au cours ça ça oh, ils aussi ça très y a moi dans le bas. Mais le bas, tu dis s'en fout. Sauf aux en France, mais oh ça là, parce que moi ça comme mon mari petit fait. Comment on dit mon bas de l'autre côté. Son côté ne met pas bas si mon donc ngai olinganga te. Ayanda Kaka. Plus de 10 minutes dans le Simba Moutou. Plus de 10 minutes dans le Simba Yo. Et l'autre côté. C'est grave ça. Yo, on a un problème. Ayanda Kaka. Parce qu'aucune femme va accepter. Aucune femme va l'accepter. Hey, un jeune garçon. Après, on va faire des choses. On va faire des choses. On va faire des choses. On va faire des la famille, on va faire des plantations. Parce que nous avons fait des mamans. On va faire des mamans. Nalobi okozonga te tikala kozonga te kanenge ya linga salo mwasi oza mobali zala pe mobali oza pe mobali oza mobali pe oza mobali kitoko oza vraiment mobali pe oza mobali okotikala pe mobali okozonga te kozonga te nile yango ya koya te makambo eza mabe ezoyinda biso tozolala su te babiko to asisi biso loposo quartier mobimba toza emilie yo Julie oza emilie monde entier ya kozonga te nzambe akozwa en charge yo pe zala au moins ndenge ya liboso afanda na nye yo pe fanda na no nye ofandi nye koluka obima te kokoluka obima te na sens que nani osane ti obomba mi penza donc ofandi nye mwana ya liboso afanda nye pe akima na ye afanda nye po alingaka problème te yo pe fanda nye ata zobimiso fanda nye totala siko ba pardon na wana kosuka wapi afana nye usi osengi asengi pardon suki pa sengi yo ndenge nini yo pe oyebikela mtema na limbisi nazwa kimia ya tokokota ka ba prière eloko moko te ekozala zwa kimia ya il faut na vie ozala soki nzamba na isako toujours soki azala ki pont akozala kaka pont nzamba koko tsepela boete biso to mona ka pasi soni humiliation yo sa nini na mke jamais Julie kozonga te bébé wana fanda nanu nzambe abatela ye
soki nzambe apesi yo mosala ata un jour obanda okanisa soki kotinda ata na nzela ya motu mosusu apesi ye nano anatanda kokima nanu mbango tokende otala ye mpo nayebi bilamba na yo wana azosalela yango mosala ya bien te koto mama babi akoti deja na balogi na ye azosala azoloba biso mpe tokoloba tokosaka bango bazosaka na butu na moi biso mpe tokosaka na butu na moi tokosambela tokosaka mwana aza mwana na biso asalaka ndenge bando osala avant ndenge yo ozalaki te ayeba ndenge ya kobomba mwana na crèche zwa kimia yaya banile biye kokende te toboyi yango mpenza toboyi yango ofandi nye akoloba suka kosisa ndenge asisaka papa mwana na loposo melelo yo wana sundoyela bana nyonso akomisi na bakombo na oyo okomi na bana basharge oyo ake kobamba ondima yango kaka ekoselo te nzambe ayebi na bana wana ata mosusu wana natiake na bapriere me mama na ye wana nga nayebisaki yo na kosambela monoko na etengama ye na mama babi soki kaka balingi baloba mabe mpo na yo minoko na bango ekotengama noka ngo wana ndenge wana biye wana banile yango yaya banile yango okomona so ofandi okozwa kimi sikofinga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.